Ouais, bolim si bandeko bokota kota, bolim ici. Odika ba raison ningi zalaka, bokota kota. Bonsoir, bonsoir à toi Miguel Kamavoko. Bonsoir. Bonsoir, voilà mon léqué béni, bonsoir à toi. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Merci à tout le monde. Bienvenue sur l'Arabie, sur l'émission, il le comportement des Congolais ici en Europe. Bolim si n'est pas et ça va raisonner et mais ça n'a pas ça là. Mais on est là, trop content de ce qu'on a dit ça. Donc, Tina Yani Nabiso les alliés. Bonsoir à toi Ange. Bonsoir à toi. Pourquoi pas si pas comme Koboma Mibali na poto banderonanga? Débat les lois est libre. On nous allons vos quotas à intervenir. Ou yambaye et puis après si à vie naïe pour les émissions à vie du public. Bonsoir à toi Bastien de Tabita Elikia. Bonsoir. Tout ça qu'on comprend les soucis de Nini et comme les canaba couple. Qu'est-ce qui se passe dans le couple Nabiso? Batu ya Mangala. Bonsoir à toi Bibiane Ketou. Bonsoir. Bandeko, avant ezala ki bongo mibali nde babala ko mabasi. Et lelo est commis le contraire bandeko nanga. Basi nde bakomi ko boma mibali. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à toi. Bonsoir à toi, ma sœur Adrienne Kinkani. Et mbote bien à beau frère Nanga Dominique Kinkani Sigazali. Mais Damoukuna, bonsoir à toi. Lele comme le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Lelo est comme un basi de bakoma roboma mibali. Et lo koni o ba bongsarate na ba couple. Et lo koni o ba bongsarate vraiment eza mawa. Mobali boboti bana 5 sur 4 sur 5. Ni commence dans le betaka c'était awake. Quand eza mabe quand eza mupaya ba musuka ndi marate. Boti ko mona o ndeko na biso auto sa ndeko mwasi. Namboka Alman atumbi mobali ko tumba. Salut à toi Ngovos Serge Ngovos, salut à toi. Ndeko mwasi atumbi mobali ko tumba na moto. Ndeko mwasi pardon. Ndeko mwasi atako kanda ezalaka. Bolem ici au téléphone bengi. Oui, allô? Oui. Oui. Ouais. Je te rappelle, je suis en pleine émission, Corneille. Je te rappelle dans quelques minutes, ok? Si tu sors pas, tu restes à la maison, je te rappelle, ok? Ok, à tout. Okay. Voilà, excusez-moi, mon nom d'Abengaki. On va profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à mon fils Corneille Masuki.
anniversaire les agi lelo azui cadeau na ya téléphone mais azo ko fungula on te yanga bengi papa quoi n'a expliqué neni ya fungula na rappeler après voilà bande ko songa na lisoko na biso pourquoi bande ko basi ya lelo ba ko boma mibali les kamni na couple oyo ba bongisa te bande ko nanga quel que soit kanda il faut zara na niveau nango. Bonsoir à toi Myriam Esther, bonsoir à toi. Hein? Bibiane Ketou, Miguel Kamavako, Bambote Nabino, vraiment. Et ça, on passe des Kambo comme vous l'écrivez, dans la communauté congolaise. Vraiment, ils ont passé. Nous avons tiré 4 sur 5. Bon, on a oublié tout sur les réseaux sociaux. Discussion quand il y a mouké, mobile na gidi ba ya sopeli ni na tie moto, mobile siki, mobile bimi, ba voisin ba monaki. Nengi nous bazo bima pour la moto na trop tard ti ba pompier ba ya moto côté qui est déjà dans mon tema ndeko na musio auti kotika biso lelo oyo za débat oyo nous olingo kota ba pesa point de vue na ye asa demande ko kota na live to kota ye et puis to discuter et ko ça la bien est-ce que ezali faut ya mobile ou faut ya mwasi. Mais même si ezalaki faut ya mobile ndeko mwasi tout à rappel niveau à kanda yango tant que vous savez que kanda c'est de la sorcellerie boni maraté. Vous savez que Satan kanda c'est satanique, c'est diabolique. Boni maraté. Botala so oyo ndeko na biso mwasa tu amoni ata no vie ya bana na été ki wana papa ya bana. Attends, écoute, tu vois, papa Abana. Salut à toi, Olivier Tebeka Kabouikou. Pour Nakanda, moto, et périale. Mobala kei. Et na minute aussi, quoi. Bana batika la bomba orphelin, la âge na bango, bango nyosouan. Bana batika la orphelin. Vous trouvez ça normal, bandeko basi? Vous trouvez normal, mais comment vous avez la communauté, c'est normal. Et ça, c'est normal. Nzamba kita yemo ka live de tolobaka ou comment te kosala. Pourquoi quand tu na niveau wana? Yo comment tu na niveau otam ya otam ba no moto. Aussi qui c'est na moto pe akufi. Mais est-ce que c'est normal? Ou mon amour soit na misala mabe ou comment? Pour moi si vous en kanda niveau wana, si vous avez misala mabe. C'est comme ça la misala mabe. Ton méga no changer ma comportement ba ndeko basi. Ce n'est pas normal. Ton méga changer no ba caractère na biso ba ndeko basi. Et biso pe mibali yango pe le susu. Biso pe mibali yango le susu. C'est vrai, vous avez le cas. Et ça, vraiment pas si na kata communauté puis na ba couple. Si il y a plus d'amour, ndeko mwasi, ndeko mobali. Ce qui bolingo za nango lisusu te interrompre. Puisque bolingo avant il y a aussi là. Bonsoir à toi Patience Masakuba. Bonsoir. Pour bolingo ici là. Ils ont nous temps. Boye ba mo temps, il y a une discussion et bandaka. Taya ko luka ko bongisaka et bandaka. Si comme à un moment que simité bon mona benana mona atadisa nzela nae c'est mieux bon mais bon ça va so bon cité mais stylé chacun va aller faire sa vie et puis basta c'est tout bon qui moi kaneza vous okutana na bana voilà et ça bon qui ok bon mobali na papa bana na ok bomi to comme ko banga bino basi pardon. Donc, comme on va bien basi pardon. Donc, il nous dit comme papa n'a pas si quoi vraiment. Et si on le pas n'a pas si bon orphelin. Eh. On va dire qu'on a biso mbali yango. Na biso mibali. Tu éviter. Tant qu'on va discuter, personne n'était là. Il est commencé comme ça, c'est mine internet et comment on va n'importe quoi. Vérité, ça pas de quoi tirer ça qui. Nandiko moi c'est oya boma qui est. Un rem si basaoula.
Na biso mibali pe. To comme ça basi na niveau wana te parce que quand des ara mopaya. To ça bino loko moko. Ndoki a moi si azara sans pitié. Il y a solo maman Charlotte Divutuka, c'est vrai. Et ça m'a mingi. Mais nous on a biso mibali. Toi tu comme ça peut basi na niveau wana que moi ça comme un niveau wana tia comme un niveau. Pour ce que moi ça comme un niveau ya reçoit. Moto atsa mobile, c'est-à-dire elle en avait marre peut-être les camo bomba on a ça qui bien abimsa les camo boyé et tout ça qui moi sur la bina makasi et tina qui moi sur wana asa la acte wana poser acte wana. Bana bazana nous pesi muta surveiller bango mbila assez maman la garde à vue et bana muta surveiller bango parce que bana bazana déjà mon mikolo bazana muta surveiller bango mais tu éviter sort moi son exemple ndenge ni so mbila so bango bana nyonso to éviter tala ba besoin musu to sala ba rien musu tala kanda niveau et poussa rabatu niveau kane mimela rabatu tant to baki kanda eza démoniaque bondi marate. C'est vraiment démoniaque. Kanda c'est vraiment démoniaque. Si vous pouvez vous partager vidéo, vous partagez dans le groupe Nabino et vous ça bien. Vous partagez vidéo et vous ça bien. Parce que était à biso ma maman, Linda Bastelo. Bonsoir à toi Linda Bastelo. Zingo Isis Pembele. Mamote Nabino tout vraiment. Était à biso mibali na basi quel que soit problème na couple ata ndenge nini ndeko mwasi ndeko mobali biso mibali te ba ni to bimisi la basi na biso to comme ça basi ba umbu te na vie na couple to comme ça basi na biso ba umbu te tane to ko kufa bo pani biso mibali to lingi kibongai mibali to lingi toujours kibongai un Jacques Wanza na couple kibongai na couple ezala malamu te. Ça, moi, c'est nous la place na ye. Mon bal, ils appellent la place na yo. Et là, on est en train de faire Congolais. Tu n'as pas eu qu'à venir dans la cité. Tu n'as pas eu que la rabassi na bisoté. Tu m'as dit, on biso, ngai. Ngam na mobali, ngam na bala mumio, ngam na beksa mumio na poto. Ngam na sala bube, na kobi maneng na lingi. Na osa onga na lingi. Son simbo, na opé forme, na lingi. Et voilà maintenant les résultats. Voilà le résultat maintenant. Et quand les makalonji, quand le résultat, on est en place que basi ba kufaka, bisoni to ko kufa. Vous partagez ma vidéo s'il vous plaît. Attends ma groupe, mo partager vidéo yo. Oya ko yo kango ezapana on te ya communauté. Ete ya biso basi, ete na bandeko mibale. C'est vraiment triste. C'est triste. Et bana ba yebi wani ni papa kufi nango. Tala niveau et le rotier bana na mutu ndeko mwasi. Quelques sont bal même dans le niveau mo il fallait pas me mayo mais tala siko bana ba moni papa ziki moto a coupe. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Bonsoir à toi Annabelle difficile à garer. Bonsoir à toi. Toya mamoka ne on a biso étoile d'amour ata moko pe ya chroniqueuse ya mboka Bordeaux. Albaga okota parce que to ko débattre les kambo ensemble na ye to ko koyeba ni na ngoza koleka. Étoile d'amour ndeko soza kolananga. Alors ça la demande to kotsa yo to ko discuter pour la émission ya lelo et ça ça sonne la communauté congolaise vraiment makambo yo na tanga ba parents na biso akal makambo ezala raté. Makambo ezala raté. Lelo nini ekomi koleka ba nini nzamba kita congolais ba congolais to sali nini na vie makambo nini ça ko marcher malamu te na ba couple ils ont marché malamu te na ki amitié na biso makambo ça ko marcher malamu te. Salut à toi Dani Bokombe Tsunami. Salut à toi, merci. Benji Stézi, bonsoir à toi. Nini ka ba congolais to sali vraiment. Nini ba congolais to kende wapi. Jalousie kaka biso. Kimotema mabe kaka biso. Kindoki kaka biso. O
juste ba congolais tozo kende wapi bande konanga yango nazoloba alia yango nazoloba biso mibali toyeba ndenge toko tambola na basi na biso bandeko tozo basi bangamba te ki infidélité toni biso mibali toyete so ekomi ya koloka soki nini toza batu tosali ba vie ya moment pour tout na vie il y a un moment pour tout. Infidélité, on doit dire que nzamba kita, azo mutu mbali moko moko benga moko bandi wana likambo et donc ça la passe vraiment ça la passe mine bandi on beto zo maele bomoni to mokufa bomoni to komo kufa eza mona tina te bandi mibali ezala on a tina te bande ko mibali moi c'est moi qui nous a libanda akokani kana moi oyo zanae peut-être moi c'est moi qui nous a libanda kuto yibeta dame na te ne mobali ayek même ça couple non pour rien pour un sentiment muke vino onyo ce baby na sentiment muke vino tout et baby tous mibali basi bangamba te tous on basi les bangamba te to tika no kibonga yoyo ta memi ndeko na liwa to yebite o ba olelaki mais là je parle toujours pour dans les camps et infidélité na biso mibali et comme ko pousser basi mingi ba ko dégoûter mibali et comme ko pesa basi mingi posa ya mibali za lisusuté les autres ko accuser fi wana za lesbienne o wana za raboube bandi ko na bobi te nini makambo mingi o basi bazo kuta na ona vie pour le ba comme ba niveau oyo. Oui, Benji, basi na mbali, basa ningo moko différence zate, oui, mais ya mibali eleki. Bonsoir à toi Katika yen. Ya mibali nde eleki, naza mubali na yebi pourquoi nazolo babo, biso mibali to lekisi. Biso mibali nde to lekisi. Ya mozo mona makambo ekomi na niveau oyo, basi bakomi ko koma na niveau oyo. Na mubali so nazolo babo to yebi pourquoi. Qui est fidélité l'équipe biso mingi mibali. Peut-être mibali. Bonjour Stéphane. Salut à toi Stéphane. Oh là 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 là. Bonsoir à toi mon frère. Comment tu vas? Quand on dit infidélité, bon amitié bal ba congolais to kanzara que non. OK, aussi moi si msusu OK coucher dans les bandes na sali qui infidélité. Non. Ndeko mbali ozana mwasi na ndako ozana copine na yo bozala bien ato bani ko lula mwasi msu libanda ata o attaquer boyete kati na yo déjà intérieurement ozana qui infidélité comme infidèle envers mwasi na yo ni to lula ah petit a vrai chéri mon autant tanzo tama obomi déjà ozana déjà qui infidélité papa et pas mwasi na yo. Tant comme ça, makanisi wana soki mwasi na poussa ne pemeni na yo okoyi pour le makanisi na déjà okoyaki déjà c'est déjà infidélité pareil basi musuki bazali ne wana oui mais majorité c'est toujours les mecs tout comme vous basi bilo opama na bandako mwasi loba te oyo lobi yango kaka. Bonsoir à toi, Bijou Meta. Bonsoir. Glody Dola, bonsoir à toi. Chou Vangangwele, bonsoir à toi. Moi, ça le bal bate. Mobali qui bongaye au petit ah, boni boy. Avant d'aller dans la salle à tout, on a payé parler dans la salle à tout, avant d'avoir un mort le bate. Moi, béret, c'est une balle au salak. Béret, c'est une balle au salak. C'est ça. C'est ça. Totika et loko wana bandikonanga. Totika eloko wana bo mona ne devant na bina ba couple na biso makamutu o ezoleka o leko no niveau ke basi ba koma bo makamibali. Il y a des basi mususu za ki basa pe ba buzo bala na mabala bazana bango ya moko mo bazana bango ata na babala te ata copine bo bazana copine libana me akena pe libanda ko sa pe mobali bazali na bango likamutu ezami mbale moi ça sert mbali pas mais majorité ils habitent sur mibali puisque moi c'est dans lingaka moi ça lingaka.
ndeko na mwasi so maso alingi alingi mwasi aza kwa biso mibali te mwasi so alingi avandaka makimia. Oui, c'est vrai qu'Ale Makalonji niveau et infidélité mibali ezomata, oui yango tokosenga na bamibali bandeko nanga mibali. Je sais que bofinga na privé pour vérité za moko to ko cacher vérité te. Il faut tout la vérité et vous ça la biso bien. To meka ko changer. To meka ko ninga basi na biso comme il faut pour na tout éviter makambo oyo. Bon ndenge za boy. To ça la soit attention. Ouais ndeko gi ngilima o wa bo côté ya mibali oui mais au plus tozolo ba tozo mona ebele ne sala ma infidélité ils a toujours mibali ke basi. Infidélité ou toujours pas mibali et pas basi te moi tu soka linga lingi bandi ko na tozo mona basi mingi bazali lelo bazo kema ba na bandako na bango na ba couple na bango azo kemba bike mobali na bimane libana bobe mais moi bo malibali les azo taka bana baboti bana moi ça doit supporter et bo ebite nini ça qui moi so na pas comme niveau na ke ake mobali to ebite nini o mobali na sala bo ebite nini bo ebite moi sur le modi na kuna pas comme un niveau va comme il est là. Et toi, na salo demande si jamais, et toi d'amour, na salo demande, accepter demande. Le lot, vous m'avez dit que comme. Tu as un niveau de comme Gokufa. Bonsoir à toi, Nadège la glorieuse. Bonsoir à toi. Bonjour, Louvanga Charlène. Tozo bali kamwa mibali to tika ki infidélité yango comme comme mabiso na bali wa. Pour moi si walingi mobali nya yabi ke wana tata abana. Watela mobali acha mwasi mobali na moto pour mala akufa. To ebite nini o ba welaka. Peut-être que mobali asaki makambo po mitala. Ba couple bomo makambo ebele ba ndeko nanga. Ba couple bomo makambo ebele, ba couple msoma na fit ba to bina ba kosi moi ça la ti bien mobali la ti bien. Bato pina ambiance barumba ya danser nzoka couple les ala ngoya obeba déjà nzoka couple les ala ngoya obeba nzoka couple les ala ngoya obeba un souba za ne muta ba connaître mais moi ça supporter kaka to za la kaka na sina bala ye libala musomo na famille de tinda kiyo oya pa mbali yango musomo na soko boye e kusala mabe basi bazala ba ya moko mais majorité ba ndeko nanga za mibali majorité za mibali pona za mobali ya ibine to marchaka ya ona lo ba boye dans tout ça ya onde ko mwasi soko za na mobali na yo sala par tous les moyens mobali wana ayeba nzambe sala par tous les moyens mobali wana ayeba nzambe po so ayebi nzambe alokima mabe ebele anokima aomona okota akoma place moko boye esprit na yango kotelenga ntango esprit ya nzambe ntango yaka bia te ça sert à rien mwasi yanga super anita lelo alekie na tu na olanda nini kuna tika na bana mwasi yanga ozobongisa couple na yo ozobongisa couple na yo na balikambo mobali ozobima te oza yuma te soki olinga nde kobima te ofanda na pale na yo oza yuma te oza ne vrai yanke ozobatela couple na yo ozobatela libala na bino omona couple wana ezala bien ozala mpenza très bien salut vrai chéri Frétonel et tout cas, bonsoir à toi. D'abord, il faut que nzambe na kati ya ba couple. Et là, vous avez ma biso ba congolais, tout qui nous nzambe na kati ya ba couple na biso.
Oza que loani nzambe na kati ba couple na biso. Yango lelo bozo mona makambozo. Siko lelo c'est vrai moi ça c'est l'erreur. Aboyi mobile na oui. Mais bana. Nini tikali pour la vie ya bana lelo. Oui, Laetitia Mafuta. Oui, oui. Oui, yanto beta CT lelo. Comment mibali baza ko nyokola ka basi? Pourquoi? Nini onka kezo biso, nini ngo kaka, nini onto landa libanda. Oh, bati na biso baza na ngoti na ndako. Nini ka to landa libanda penza o basi na biso baza na ngoti bande mibali. To meka un peu ko changer. Tato ngo kufa ko la pantaba, baliwa mo ya soni. Liwa son nya mindi les autres qui va une misala va pose mindi va auto ngabino batumwini. Mais comment vous vivez vous les Africains? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais c'est honteux pour la communauté. C'est la honte pour la communauté congolaise pensa. La communauté angolaise, donc communauté africaine grave. Et ça m'a mingi banonga. Si vous avez une vidéo, c'est pas le conseil de paix, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez ta pas moutoumoko, attends, mira moutoumoko, et ça la bien. Partout, si vous avez un misala, vous avez un conseil. Mibali kono la base, mibali msou mona, nzambe nanga, eza passe. Tout le grand nzambe, tout ça nzambe na centre ba couple na biso, makambo nyonso omone ozala te. Ko so nzamba azaki na kati ya couple wana. So nzamba azalaki, déjà molimo akana na makasi ngo zali susté. Ndeko mo so landanga. Ndeko mo ba zo landanga. Tant que na couple. Faites attention tant que vous na couple, quand ma to ndeko mo asi. Eza ba demo mike oyo ba envia ba couple abatu. Ba kontra fitile ba couple abatu. Comment on a ba ki ngo d'émission passée. Ba ko ba ngo souffler yo. Ah, le mona kumba na oboyeboya. Le mona kumba na place boyeboya. Il pose un esprit théologique, on un esprit discernement, au discernement, est-ce qu'il y a solo à l'oukuta, non? Yo non. Au côté problème la couple là yo. Mobala ye, wali komanke mobali, au côté bousoma la couple na yo, si obomi couple na yo. Kozanabio kayo kate, Bicha Luzolo, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, Bicha Luzolo. Et toi, l'andimi plusieurs fois. Je ne sais pas sur qui téléphone nous devons déconner. Nous avons dit plusieurs fois. Acceptez maintenant. Assez l'andimi. Tout le monde a l'effort. Bandeko nanga. Yawota. Nzambe na ba couple na biso bandeko mibali. Bandeko mibali. Bandeko mibali. Bandeko mibali. Mubulu eza na tina te. Bati na biso baza ba umbu na biso te. Baza ba umbu na biso te. Ok na lota moi si mo libanda. O bo umeli na ye. État d'âme et si Oyebiango. Voilà, elle est là, notre invité. Autre on partager quand même une émission à l'élo. De Ganabiso, Étoile d'amour. Et à Poti, à Samon Copé, à chroniqueuse. À Salam Sabon Abisso. Bonsoir à toi, Étoile. Bonsoir, bonsoir, mon père Mandé Fapimbe, bonsoir. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Voilà, bonsoir. Merci de nous répondre à l'invitation à Bisso, à l'émission. J'espère Rolandi, si j'ai un bus avec autre dans le Cambo, Nengele Lobas, par contre, comme Mibali. Na évité ni ne comme la communauté congolaise. Yo, en tant que moi, si, en tant que Mopanzi Sango, ni le koloba commentaire ni ko pesa na acte on de commencer autour ça dans le monde nga bomi mobali nae. Ben tout d'abord bonsoir Wanderos Baolanda Bisso. Ben par rapport à ndeko autour pour mon mobile nae et ça les polémique qui va faire que moi ça bomi mobile mais il faut pas oublier aussi que mi balle peut baser belé peut ba basi.
Donc, moi, si sera bomi mobile nae, ça dit, bah, réseau est belé. Des fois, ils ont un bino mibali comme ça, là, et tout. Sauf qu'ils ont trompé, moi, si, ils ont négligé un daku. Ouais. Là, ils ont trompé, moi, si, na, ceux qui, ils ont s'occuper bien, na, un daku comme ça, là, et tout. Ils gâté, ils ont soumis, bah, cadeau, ils ont atteint, ils ont nae. Ils la qui sait que bolingo, ils toujours. À quoi, comme on a pris en athée. Binosko ba mbena biso ba noir bozake soki bandi o tromper donc moi ça veut dire que comme o tromper ba laisser aller comme belé o komi kanda kanda o solliciter sous bien te o lobise sous bien te des fois na bino peso o kangeli mama kanda o kangeli pena bana kanda o komi amo pe o peta pe bana kara o na muki na tongo bana pe ba pesi o bonjour o répondre ba bonjour on diro lingi te biso to ke sakati tozora tozobomba tozobomba moi ça réagissa mbala moko te ya biso toza koba bien bimbali te biso tokanga mitif tokanga mitif tokanga mitif apele tozala nde yango tozala nde mabe problème de yango tozala mabe faut koyeba kotrompe avec respect avec boza na respect te na kitromperi na bino respect eza te botrompa na nde mo ya salité otrompe mpe na nde mo fo mwasi a remarqué que ozotrompe ye c'est pas normal nga ndeko ya otoboma mobali na ye na désolé kochoke bato ebele nazokondane ye te parce toyebi baraison mpe mingi te nazokondane te eloka ezosanga mpasi na mawa eza kaka bana nde batikali wana papa akufi ye ake prison bana wana 5 wana baokepa leta après so bakomi bamagere leta abimisi bango abwaki bango j'espère bazala mayele nzambe alola sunga quand même ke basan sortir bien mais eza na baraison mwasi nini na mokili oyo areva koboma mobali na ye te mwasi nyonso parce que mibali ya bakongole botrompaka mabe botrompaka mobali ya munde so azotrompe yo ekozala mpasi mpo remarquant parce que anoyo baflair azoyo baflair azocontinue kosala yo bacado donc mpo comprendre te ke azosala buzoba marge biso mpe basi nzambe apesa biso 6e sens tosentira kaka tosentira ke mobali no azosala bétise donc mobali no aza bien te mais bino soki bolakisa yango makasi vraiment oyo ekomi ke tokomi ntina bapoint oyo ekomi to banda oboma trompe mpe ezango mpe na ntina te taka bambulu nyonso bavandi na libala sikoyo basuki wapi moko na cercueil mosusu na prison eza dommage sikoyo bagaye nini na kati wana bagaye eloko moko te soki atrompaka le mosusu na ndenge moko ya respect le mosusu balinga bakóma na bisika wana te parce que mwasi mpo akóma vraiment aréagir ndenge mwasi wa ndenge asali ça veut dire qu'akesaki trop ça veut dire qu'encaissé trop encaissé tellement akrake akoki lisusu te ben tokoki mpe kosepela mpe na arte na ye te parce que ngai elongo aloba boyeke soki ozomona ke na couple ça va pas kende na o kende no tout simplement kokoma na po wana te mpe aza mpe mwana mutu baparent na ye mpe batike mpe na manke kende na o soki omoni ke opesi bachance ebele azocomprendre na ye te zwa bana na yo kamata nzela kende na yo e akóma na point wana comme ça là et tout donc aza na baraison na ye mais en même temps réagir très mabe ngai ya place na ye vraiment nenga nakendanga nazwi bana nanga nakamati nzela nakendanga natike na kindumba na ye ti mokoya kocomprendre ke oyo azosala eza mabe eya buzoba comme ça là et tout nsima soko ya osenga pardon soki tozonga soki tozonga te tokabani mpe libela eya te ke okóma ntina acte wana comme ça et tout ya kotumba mutu comme ça là et tout eza vraiment eya malheureux eza triste eza mpe pasi mais après monde yango mpe tokocomprendre te monde ebebi na yango ekóma otinda bato nyonso basala na bango buzoba donc monde ebebi monde ebebi ezali nde mawa comme ça et tout faut kochanger comportement soki obali mwasi otie na ndako comme ça et tout tromperie eyango su na ntina te soki omoni ke oza nonanu capable te comme ça et tout ya kotia mwasi na ndako continue ozala célibataire osali babuzoba no ndenge olingi mais soki okomi déjà na couple okomi déjà kovanda déjà na mutu comme ça et tout faut kochanger quand même bacomportement makambo mosusu faut kotika yango quoi faut kotika yango yango mpe monde de prière mpe yango mpe ezalaka bien aussi dimanche ozomema mobali no na église bozokosambela bino en famille mate edaka mpe elongola ere mo besprit badémon mosusu etaka bato comme ça là et tout à force oprier ezozongiso na place na yo comme ça là et tout oyebi ke nzambe alingi boye te alingi boye te
Peut-être manquer, on peut manquer des prières aussi. Moi, si soit à la prière, parce que ma Bible est qu'une femme, c'est aime d'abattre à la maison. Donc, Mais, moi, s'il faut déjà une femme sage. Donc, il mais aime à perdre la niveau, pédale. donc, et toi, l'amour, donc, quand tu es, yanga balika mo boyebi ke makambo mingi aza koleka na poto oyo surtout basi mingi toza kobala na poto oyo bokutani kaka awa oyebi epai ya koleli te oyebi le passé na ye te na poto awa bokutani kaka ba bolingo nzoto na nzoto elingani esepeli oyo alataka bia oyo aza kitoko oyo aza boyeboye boke na mairie bobalani bobandi kobota bokomi ndako moko nzoka mwasi wana état d'âme na ye boyebi te. Ben oui, Il y c'est ça. a des bases qui pour commencer à niveau, peut-être. Moubali, il en avait marre aussi le comportement, moi, on ne sait jamais. Ben oui. Ben Et oui, que Moubali, à l'embaki, mais moi, c'est le troisième de ma casse. Moubali, à la qui pose son balance à normal, boye, à un kokate. Mais bah le bible est que mon bail a bimi à zo gang na jardin ba vaze ba yo qui au secours à nino donc ça veut dire que à zo qui tient à ko Wana zaki na moto déjà. C'est donc un secours à na moto déjà. mais oui mais le problème est ali que biso ba noir toza na manque ya dialogue to dialogue akate na couple vraiment na manque de dialogue mo ya makasi vraiment na ebite soki pourquoi toza na kamwa soni wana ya kovandisa mobile no vandisi mwasi no bosololi papa osalaki berere na mona na remarke nanga berere wana me na limbisi okozongela te soki mpo oza na osu na posa te tozala ensemble okoki na tokoki na biso mpe kokabwana biso nde toza na manque de dialogue todialogaka te tovivra kaka bongo on dirait lere boza nanu kope ekopi boza lokwa bo eya bien mais sikoyo nde bokoba mwasi na mbai bokoma ovivre lokwa frère et sa sœur donc eloko moko eyolakisa te ke nde baza bamoremu baza wana faut vraiment to apprendre vraiment eloko wana vraiment ke ya kozwaka temps ya kodialogue ya kozwaka temps aussi mobali mpe so otrompe mwasi mpe ozongi mpe moto ye mpe ovandisi osengi ye mpe pardon oyebisi eke bevala na asalaki erreur sans se rendre compte naye mpe eloko ezwaki nga te limbisanga bani epezaka mpe le cœur ou soki so oyebi ke mpe osala mpe bétise okoki mpe komitia très bas mais sikoyo mibaya banoir mwasi atimbe no oyo déjà kosala babétise mais azojouer kaka kiorgueil dialogue eza te sikoyo mwasi kanda wana nyonso sikoyo oimagine ke mwasi atimbeli oke otrompaka ye ma ozoyeli esi ozomatisa suba mapeka ene wana ezobakisama ene na ene yango wana oya osala bafaux pas mosusu comme misala etuke okana ye même pas na ndimi te ka préparaki yango eza diable nde beya te moto alati ye tellement yango wana ememi ya koma ti bisika wana parce que moi ça a monté à mon avant préparer kouana donc ça veut dire vraiment que trop c'est trop et déborda qui a mon même qui a comme na point wana comme ça là et tout mais ceux qui mobile naza mobile et puis ko dialoguer peut-être na minute banya ba comme bisika wana te ngande lo na condamner ka ser na biso il fallait que ma bisaka na ya zubana na ye ake na ye atiki na kindumba na ye tout simplement. Voilà. Merci banu balani bozo kane ndiko na biso étoile d'amour aza kopanza poke ninga na lobaka les kamomaka le bien là c'est très important les kama dialogue na ba couple na biso ya ba congolais ba tout le monde en fait ba africain dialogue ezalaka te et deuxième les kamofu na sepeli oyo le bien là obeti seteke mbala ba tout le monde azo tromper moi si mais ayena ndako olami kitisaka non yeki bongai abandi kola sakinga na za danger yango na te koloba pe avant awa eza malamu te mpona biso bato moni eloko wana yango eza kopusaka donc eza bref infidélité mpona biso bato mwingi nayebi te basi yango tokende kona na libanda bazali kaka ndenge mpona mwasi otiki na ndako vraiment oyo kuta oza naye na ndako kozanga na yo na kozwa na yo ayebi yango mais basi na libanda ayebaka pasi te ayebaka bisengo ayebaka bisengo oyeli mbongo bosali oyo bokoki kosala ya sepeli yakeyake ntango okóma na moma ya pasi moto anyokamaka mwasi oza na ye na ndako basi oyo tokenda kozwa libanda mpe bandeko mibali betadame na bango toyebaka te sali atwa yebe tokunji betadame na bango toyebaka te oke ozwi kaka mwasi mo libanda moni kitoko oke nzo ozwi malchance wana mwasi oyo ozali na ndako arespectaka makasi voilà adekonaka te
yo oke ozu wa bêtise na yo oyena mosu tina ndako. Ben oui, c'est ça. Omemeli na bana libabe. Omemeli bana libabe, omemi pe libabe na ndaku na yo. Yango pe komo ya bakabo. Le musu ye mo pe maki libabe pe na ndaku ne yango ba ye ko tumba ye comme ça là et tout. Oyebi te so bimaki na ndoki yo landika ba beauté, o landika nzoto, landika taille. Plupart pe ya mibala ba noir, so pe bozo tromper. Bon, trompa kala mibala na basa bilongi mabe, basi na mino ndaku ba leki kutu na kitoko. Na ye ba apete tromperie yango hein. Jamais na mona mbanda aleki mwasi andako eza rare mbanda aleka mwasi andako na kitoko na ye bakate so ezaka sentiment ni so olakisaka bongai nga mobali nga nde mutu nzoto eza nanu makasi na koko bolimbisa na kobeta baku partout nabeta kuna ndako nabeta kuna gauche donc na ye bakate franchement wana pe faut ba ko changer ba mentalité wana ko tromper ezango na tina te. Bonsoir à toi le grand prêtre Simon Bongo. Bonsoir à toi le grand prêtre Simon Bongo depuis Londres. Merci Nemoza en live, vous avez Rolanda Bisso. Et ça, concept européen, ça, dans la communauté congolaise, communauté africaine, sur le couple, n'est pas si ba commis ko boma mibali. Tout ça comprend les phénomènes OT. Il y a un gros biso imbali, tout ça commis télé, mais la ma bé, tout ça, base, sur le couple. Il y a un gros tin à biso qui base pas comment agir, né, voilà, et ça, malamouté. Donc, nous avons aux Rolanda. Et l'autre, on a un télé, mais la nion soit dans tout ça. Oh, et à côté. Toko wa kotaka nzambe na centre ya ba couple na biso. Oui, oui. Na nenga solo nenga lokutate. Bible changeaka énormément. Faut ko yeba basi pe na ba biso mo bandeko basi soko moni mobali na azana banzela mabe. Bundana na e kotake no banzela mabe te bunda comme marqué l'église. Faut yebisaka oyebi kazo tromper mais yo tu t'en fous. Le baka papa e le longa na linginga no to kende église. Na lingi to kende église yo bundaka so bando ko kadia ko marquer déjà na église o gagne déjà un plus et ça que osana maté ya moko comme cela et tout leur oyo kango et ça il y a un déclic. Attention attention étoile, tu peux pas dire que oyebi kazo tromper on dit mano kazo tromper on même l'église mais le temps où que tromper wana poko mais non avant te yaye avant te mais kolo bateke ko bimani bongo ne bozana na chambre kolo bateke bolimisi ke ne okucha no mbano ko bateke bo se préserver non beaucoup jabo ko ebike o mobile na yo pèse confiance à 100%. Mais yes on est libanda so il est déjà malade. Ben oui c'est ça mais des fois mon souper non des fois mon souper dans le ba couple ba noir on a remarqué beaucoup mobile noir tellement azo la bali mwasi na ye comme ça toi comment considérer le quoi soki ndeko na ye akoka ko senga ye makambo mususu te oya kenda osenga mwasi ya balabala. Le problème il y a on a linga mundele lo baboye que mwasi na yo comme ça et tout là azana nda comme ça c'est le mère de tes enfants. Quand tu fermes la porte de ta chambre ça devient ta pute. Donc ozoko ko traiter mwasi no ko ya ndeyo linga raté. Ezala ba sentiment mususu ozana ngo ozokanga ngo ozopesa mwasi no tellement respect ozokokate ko yebise ke sheringa alinga ko pesa nga boy sheringa alinga ko sala nga boy mais donc wana pe boma ba couple beli wana eza première leur benze ya tromperie ya mibala ba noir yango wana na mwasi ya libanda azana plus de facilité parce que bible ye nazopesa ye mbongo na opesa boy donc na ko yebise ke na linga boy mais mwasi na ndaku et amour tayebi kutu te ke mobali nanga linga basala ye boy mobali nanga linga basimba ye boy faux dialogue eza très important faut yebisa mwasi na sheringa linga basala nga boy boyo linga basala oni oyebi ke eza na basi ebele comme ça to abala beta ba 10 ba 20 ans ayebi même mobali ayebi même pas sentiment o bisika mwasi linga ba toucher ye banini eza normalité. Et ça, normal, tout ça, c'est manque de dialogue. Manque de dialogue, et ça, ma casse n'a pas coupé à noir. Il faut vraiment côté, il faut remettre là, il faut qu'on change. Donc, déjà, sur le routine. Et tendresse aussi. Et ma tendresse aussi. Non, mais tout ça parti. C'est ça, la tendresse. Mais oui. Na okata ote, et ça, la mibali mususu. Et là, on sait qu'on a hôtel maintenant, mibali, tant que on a basi, tant qu'on est bandeli. Moniki, bolingwane, ça que lengi. Vous allez tout le temps, par cadeau, vous avez belé banzembo, vous avez partout, vous avez sokola, comment moi si naï, vous avez comment moi, mais tant qu'on commence à n'dako. Et si li. Moi ça comme il y a un obosa ninyo so banda oloba. Obosa ninyo banda otile banzembo. Voilà. A comment que banganda?
Ok, bangana ozonga ba reta moi ça zalate. Ok, ba feti moi ça obimasu na moi sina yote. Ok, moi ça zarasu na yote. Eza malante ba bloko en tout. Yango eza ko benda ba désordre ba couple na biso. Pardon pe na munoko ezalaka te mobala noir ayebi pardon te ayebi komikitisa te ayebi donc non mobala noir vraiment eza na ndenge mabe te bozala ba problème ebele fo bo travailler soki bo travailler ba des fois nyonso bomona ke makambo ozala bien ngelo ka liboso na obeta sete ezali kamba chambre parce que eza ya basi ebele ba noir bakomela nga bayebisa nga étoile mobali na nga yebi e parti otenga na ninga basimba nga mpe na oko koyebisa ye te ke chéri na ninga kosimba nga parti oyo ozomona donc bovandi 20 ans kaka komisala etu bokokufa boyebani mpe mpa basentiment ya profondément komisala etu eza mawa mingi osali bétise mikitisa chéri limbisa ngai estce okolata tobeta tour te tokela ata olia na restaurant moko boye faut koyeba komikitisa yo outi otrompe ozoya mpe ozosaki minene ozobude okoti mpe na chambre olali mpe opesi mpe mokongo c'est un défaut et un défaut bobengi diable bobengi bafemme de nuit bamari de nuit donc bayuki mpe opesi mpe mokongo ozobude nzoko nde okoko bando osalaka basamble bando osalaka mo bacaresse kamo bakale bani oyebi ke eza na bakale mosusu mpe esisaka kanda yo sikoyo bando mais oyo okoma obombele mutango okoma opesa ye mokongo nde mosusu une semaine un mois otushaka ete no moko te sikoyo ndeni azikisa o te c'est ça yango ezokoma tokomi koboma parce que eza bafoti na bino moko ya bafoti na bino moko eza pasi bandeko mibali oyo ozokolanda na bandeko basi nayebisa bino émission tosala yango jamais mpona kochrétien mutu mais eza vraiment mpona koteya biso nyonso nga oyo nazobabona mobali oyo naza baexemple ya mibali ebele bandeko mibali oyo ozolanda nga mwasi asalaka trop ata koto biso tobima nake 6h du matin nake mosala nazoki 15h tous les jours mwasi asalaka te abima ata aza ndako mais kaka ndenge avanda na ndako wana mwasi asalaka trop eloko ya liboso mwasi asalaka mingi eza na onini mwasi avalala na mutune makandiza ja ya mingi aokanisa nini lobi mbali nanga kolia nini bana bakolia nini c'est déjà beaucoup mpona mwasi bilamba na biso mibali mwasi fa sokola fa keta na machine fa sokola basani mwasi fa aspire ndako il faut panoncer ndako tout ça mais il y a des mibali mususu jamais alingi ko aider mwasi na yata na ndako tout ça mama na ye ayebisa ye aedaka te mama na ayebisa ye soki mama na nga ayebi mwasi na bali na mbongo na edaki ye bosko so bali na mbongo yango akomi esclave na odongo oyo ede eza te donc banoir de fou yango so bali mwasi na mbongo akomi na ye esclave na yo donc ye fasa lo nyonso okosokola ata basani ya pamba te okoko katili ata onio ya pamba te soki mwasi aza malade alobi boye moyen na lamba eza te opete le plan yango wana comme ça etuna ozolanga mwasi mosusu na balabala bino basi ya boye bino bayamba bomérite batrompaka bino mais non moninga so aza fatigue okoki mpe kolambela ye alambelaka oti alambelaka oti le premier jusqu'au 31 okoki mpe kolambela ye okoki mpe omemela mpe biloko mpe na mbetu comme ça tokoyebisa mpe lelo chéri pema nga lelo nga nde muna kosala bino plaisir bino na bana nga muna kolamba comme ça la etu eza ya badefo ebele mobali mandefu apembe faut vraiment échanger soki échanger bacouple ya biso banoko ekoma elengi makasi ya kosakana meme pa biso moto obongo bacouple ya biso likolo ya bongayo nzoa nde na couple yanki azalaka na ye te donc faut totika vraiment kosala oui Pablo Makonda eza ndeko moko akomela wi Didier sujet oyo eza mpona yo nga na milongolaka te ntango nasalaka émission nalobaka na bandaka na ngai moko nanu na bino bato boza kolanda nga soko loba eza mpona nga ekozala bien mpona nga soko nasalela yango te à travers émission nakochange ekosala nga bien kokata te esala nga soni soko bika ezoconcerne yo oui ezoconcerne nga obligé nazobela mibali nyonso nga nakoloba te oyo nasalaka te soko nasalaka te il faut nakoma kosala soki nasalaka il faut nabakisa ngo so plus po tozomona ndenge komikoleka leo bacouple tu okoza kotala na couple moko liboso esimbi te ntango oke na deuxième couple mais zwa berere na ozalaki yango na couple ya liboso si tala berere na yo ntango na deuxième couple change yango po ekoma te bakoma babani seke ezalaka nango fota basi te eza yo mobali tozalaka mabe alors mpona koevite wana luka babétise na ozalaki nango ya liboso omenga kochange yango mibali mingi tomona toki na bandako ebele tomonaka mwasi azoni okoma mpenza na ndako boye mobali banda vanda na télécommande
Ah ben voilà. À quoi est-ce que moi cité? Non, mais non, là c'est tout. Basi Baba Umbute. Ben oui. Basi Baba Umbute. Il y a des Basi aussi. Bazali. Il y a Moko Moko. Oh, Ezake. Azali bien nanda kuna ye nanda libala tout mais azuki no yi baka libanda ke kosa pe mbana libanda bazana bango. Ben oui. Mais la plupart c'est nous les hommes. Ben oui, hein. La Michel plupart a c'est nous nommé les hommes. mon père m'a dit frappé, mais Michel a bien au moins c'est très important. Michel a compris bisoté. Tozo to lobite que moi si wana a topé si raison. To lobite topé si raison. tolobi ke ezali ba comportement mususu oyo mibali bazalaka nango yango wana ezopousse mpe basi soki mwasi aza faible na mutu yango wana kookóma mpe na bapoint wana mais sio te topesi ye raison te topesi ye raison te tozokondane atiki bana 5 bana lelo baovanda soki na foyer soki nini tokoki jamais kopesa ye raison toyebi ke eza nde conseil tozopesa soki bamentalité bacomportement ekomi kochange peut-être makambo ya boye ekoki kosalama te. Donc eza te ke o topesa raison d'accord tokokoma ntina point te mibali mpe bazoboma basi ebele tomona ya bareseau sociaux mobali abomaki ndeko moko akomi wana ke ndeko moko auti kokoma wana ke basi babomi mingi na AVC ekomi su ya koboma boye en live mais sikoyo ndeko nanga posiko mwasi aboma su na AVC aboma su na AVC te est ce que biso mibali tosepozaka question pourquoi basi yango bazokomaka boye tosepozaka baquestion wana. c'est ça Guilain mouche a piqué ngate mais c'est pour la communauté tozopesa conseil pour la communauté eza conseil tozopesa pour la communauté na biso basi mabe pe bazali tosala ngo minga to basi ya poto boye basi biso kutu mibale komema soka na mutu basi ya poto na kina zalaki boye te so benga na poto bachangeaka siko biso mo mibali tosepose question pe ya comportement na biso vis-à-vis ya basi na biso pourquoi basi yango bachangeaka c'est ça Guilain eza conseil toza kopesa entre biso na biso basi mabe bazali moi ça trompe pas très rare moi c'est que moi ça trompe pas très moi si a trompe pas makasi koleka mobali yebi que moi mobali soki azo tromper moi si na ye akoki koza na sentiment ya mwasi na ndako na sentiment ya likambo mais mwasi so azo tromper akoki kolongola basentiment ya mobali na ndako akopesa yango nyonso mpo ya likambo omoni pourkui mwasi akoki kolongola te alongolaka akoki te alongolaka mwasi so akeka libanda mabe voilà. Biso basi totrompaka mabe bio mibali botrompaka très gentiment biso basi totrompaka très mabe oyebi mwasi so azotrompe vraiment yebake yo mpe atobalaki na 1 million akoconsideraka lisusu te sentiment nyonso eke nango mpe alikango yango wana mwasi kolinga mwasi atrompe yo te parce que mwasi atrompe ozangi ye vraiment ozangi ye mpo récupérer bolingo nde ezalaki avant okoka lisusu te parce que biso topesa toana mitema te oyo epesa tepoeti awo epesi kuna biso donc topesa motema na biso kaka na mutu moko donc nalongoli amour na nda opesa mpa mobali na nga ndako nakenda kopesa mpa mobali na nga balabala omoni pourkui yango biso basi tolinga makambo akotrompe mingi te tozalaka mpe na limite comme ça eto akotrompe kolinga jamais mwasi na trompe yo parce que okorécupérer sous sentiment wana te donc mais et toi c'est pas que tolinga nango na nkoke basi batrompe biso likambo to olobaka ezalaka kotia nzambe na centre bacouple na biso puiske eza négligence mwasi so atrompe eza négligence ya bino mibali ngai mobali na nga soki aza ngai étoile d'amour nalinga bakale nalinga babizu nalinga bamot tendre sikoyo so bamot tendre yango ozoyelanga te ozopesanga te bani nake nanga collègue nanga de travail azokomelanga bamot tendre azopesa bamot tendre ben voilà à force oyoka bamot tendre ya collègue nakokenda mpe na collègue yango faut osala très attention mwasi auti mosala ça va chéri mosala eleki bien et tout yo mwasi auti mosala susi noka libungu na yo bongo vandi tokolia te lelo mais moninga auti mosala bon dans tout ça oui mibali toza mabe totrompaka boye mais au moins ndeko mwasi wana na niveau ya kanda oyo akomaki nango ya kokeboma mobali atalaki vi ya bana na ye te wana nde asala ye mabe voilà nga na place nga akende bana nanga naboti bana 5 nanga non na place ne nga nazwa bana nanga na ke donc outa mosala ozonga na ndako oya okuta ngai susu te
ni bana te na tiki yo babiloko no nyonso nazwa bana na nga tolimwa nga kutu kota olimwa mafia russe akosana nga pena kozwa bana nga penza tolimwe luka siko ndenge retrouver biso yona nda abete maki. C'est vrai, Benji, Stézy, na couple, il faut vraiment dialogue. Il faut vraiment dialogue. Ma réponse, Oyo, au Pesaka Oyo, et d'Arabie surtout, le sénateur Didier Imbondo. Hein? C'est le monde. Donc voilà, Bibi Chefatouma, dans ma réponse, na bino, et ça, quoi, d'Arabie so, to quoi, il va changer, ni on va dans la couple, na biso. Puisque trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ben oui. Voilà. Donc. Mon pas la trompera sans raison, mais moi, ça trompera toujours avec raison. Moi, ça trompera toujours avec raison. Mais mon pas la trompera, mon sentiment, mon corps. Et ça, na ngoti na likoko ya kokenda banganda, ayoki baninga bazo tromper, yepe landi rythme wana bani. Mon pas la trompera de buzoba. Moi, si vous avez trompé, vous avez raison. Je ne sais pas où vous dites moi, si vous avez dit, mais vous avez trompé un point. Alors, vous avez raison. Vous avez dit, si vous avez dit, vous avez trompé un point. Vous avez ni raison, mon côté, il y a un faux dialogue, faux mentalité changer, faux makambo et la sous-souté. Bandeko basi so moi mobali azotungisa o mutu zwa bana na yo benga étoile nga zanga mafia russe na yebi ndeni na kosala ki obatama amono lisusu ta luki amona ka ote obengi nga na obomba yo. Donc boboma na bino mobali te za on a tina te ezali mo amona quelqu'un famille ezangiye donc eza on a tina te. Donc vaut mieux au dialoguer bo dialoguer so ebongi na ngote kende na yo bomano libala ngo kende na yo ambisa mwasi kitoko anga tula te nga bali na musupa zepe mobala vina ete anga kuta sko ya mobala vina oyebi mobala mandefa pembe moto bundela libala mola musuza ngo ya yote eza ba musupa sa kerrer akanisika kwa bota kina mutu wana azobunda libala ngo kuta parce que moto sa ka vina pressé tozoka onzamba zo yebisa biso te. Donc, ça y vient après, faut qu'on vende la moisi mola musu moisi na zaki ya vina ote bobaya zaki ya vina ote. Kabwana okomona nzamba kolakso siko oya tinda kai na mukilipo na yo. Il fallait ça là-bas, il fallait kabwana ya place na il fallait kende na ye nga kuta ce qu'on a vraiment bali na ye vraiment nga mona mobali nga za fidèle, nga respecter ye, nga boko le kutu bana na ye ba nga baza kutu beaucoup mieux que papo ya boti bana wana. Erreur à salinde à réfléchir ça qui te sert na biso. Merci, chers amis internautes, Banigwala, l'émission de la vie du public. Vraiment, merci beaucoup pour l'intervention, c'est une étoile. Oyogi keta kita, oyogi nenga lobi, soki maman mumuni kune so krate benga ya kula so nengi neko kima. Mafia russe. Voilà. Maman étoile, ni noko loba, si ko conseil niko pesa. Tongo kena suka émission na biso conseil niko pesa na mibali d'abord. Nga pena conseil na kopesa mibali parce que nga leo etoni so na linga mingi ba mibali na biso ba noir te ezate o parce que na raciste ou quoi là ezande eza mentalité na bon comportement na bango nde muteza mabe. Donc mibali ba noir vraiment faut bokoma déjà respect déjà faut respecter ka moi sina yo faut ba que moi sino pas za mutu lokola yo soka uti musala aza pe na droit pe akozala fatigué. Aza po obligé ka atalambela ka tout le temps yo po koki ko aider pe o lambelier nyoso wana ezali ekrea ka bolingwa moi ça uti musala yo kota kito yo lambelier yo kuta koti pe na ndako yo ki odera bien a sepe obe e ba biso basi to ba zoba ya mobile mandefa pembe likamba mukie ka boto ko masusu amoureuse makasi donc okoti okutika mobile na lambelier lo moi ezanga tina e ba kisi osusu bolingo lisusu oye okoti. Oui. Ande kolanga oye bozala na biso o azala besoin à intervenir. Beaucoup ma numéro oyo ya WhatsApp nanga ou bien un appel normal. Beaucoup ma numéro oyo bande bozolanda o azala besoin à intervenir par téléphone 0041 77 963 87 00 na bandeli 0041 77 963 87 00. Donc, on a intervenir na téléphone à Bengi, s'occuper na WhatsApp ou Bengi na numéro wana.
Voilà, pendant on poké maman. Ben oui, na bibo eke biso basi tozana biso bata ba sentiment. Okoti oye mokuti mobali no le mususu opangisa ndako mobali ya bibo ah tika nga na pangisi yo salle de bain yo kipe ba chambre ba kamos ba salon. Et ça la biso déjà sentiment. Même ce moi si ozo lamba comme ça là et tout. Oye dete mon vandika na sima na ye mais ça la biso sentiment au sakana te donc comme on lamba sou na ba sentiment quoi. Donc on nyoso okata on minene comme okata osu mikie poka osa mobali no plaisir. Donc on baptise sous bilo sous sous goût. Ozana mobile moi si azolamba ozosoleka bo bakale ba bisou na cou na kangi na luketu na sima et ça la va bien. Voilà. Mais voilà, elle est tellement simple. Donc il a sentiment et on me retient comme verre il y a vin ou verre à jus bozo mela maman zo lamba et tout. Et ça qu'un sentiment moi au serato et na comme rose mon si mais donc on demande à biso beaucoup te biso ka ba geste amitié ça biso sentiment ça a été comme plus en plus amoureuse si comme on dirait biso ba congolais makamwande ba ye ça qui est bien te faut travailler faut s'occuper la moi si nao week-end so sali to ebisi chérie ben to tika bana voilà la baronne non to c'est la mutu moko bengi depuis Allemagne. D'accord. Oui, allô? Oui, bonsoir. Ouais. Ouais. Ah, impression les années, maman pour na sujet au toujours le bien lelo, le binini. Nous ngolo bani pour na makamoto autour le bien lelo. En tout cas, intervention on a déjà fait faire à tout le bas. Le bas le déjà vraiment important. Yango na le bas. Yango na le dit déjà n'engue faire à tout le bela. Oyo kanga? Toujours landa yo hein. Moni déjà là ça la à tout le bela. À tout le bas makamoko c'est important. La communauté na communauté na biso ndenge makambo teka. Yana mo pende ko zo ka reso. Siko moni iloko eza ke bandani na biso ba noir basalaka ndenge terre na biso na zolo ba eza valeur eza bandani na biso bapesaka biso mpenza valeur te moni bapesaka biso valeur te soki aza na mwasi na ndako donc azomona lokwa abala ye aza na respect na ye malgré eloko oyo ndeko wana asali mpona nga mpena noza information nango te eza mabe tokumisi yango te mais tobongisaka quand même biso na biso koyokana ezalaka mobali soki oza na mwasi na ndako respect po ezalaka epuis eloko mosusu ezali bato balingi soki discute eza ya mwasi na mobali eloko oyo nga namonaka ya defo makasi eza balingi kofinga baparent moni ozotwana na mwasi na yo mama wana azalaki te papa wana azalaki te okutanaki bolingani bino nde boye kopresente baparent discussion moke kozala obandi kofinga baparent respect eza te ofinga meme na babeti ben oui c'est pas bon alors biloko wana mpe eza babiloko moko tokovisaka yango toza na vie ya prière eloko eza important epuis oyo tokotisi lelo bato bakomi po bolingo ezala bien oke mwa mama pa mama moko bosomi mwa biloko okutaka na babiloko oyo po bolingo se ezala mwasi ayebi ke mobali atelaka nga biloko mobali mpe ayebi ke mwasi atelaka nga Ok. Ok, merci maman. Toi, ma bato mususu, merci ma de intervention là yo. Merci beaucoup maman. Allô? Oui, papa Zéké, bonsoir. Bonsoir maman. Ouais, ma petite lundi on va zolanda biso na direct de Siko, on a fait bonsoir na bango. Ouais. Là na ningaki na participer puisque lelo moni eza na ba na tali pe na ba commentaire mosusu. Ouais. Bazo comprendre explication ndenge eza te. Bon, la plupart ya bato bapesi explication que
eza mpona mibali. Bon, eza mpe mingi na eloko mingi biso basi tozotelemela. Lelo biso basi ya poto tokoma na la réputation ya malamu te. Ensuite ndenge bacomportement ndenge ezopeba na ndenge ya bakufi. So bakuple ebele ezali ya leo na poto bakoma mingi kovandaka apropos ya bana. Mibali bakoma na mitu na bango bakoma kokoloba ke non mibali baza ebele batiaka na mitu na bango mpe balobaka. Balobaka omona azoloba ke mibali baza ebele basi baza ebele basi bazotula yango wana bango bazosalaka mobulu wana. Ozomona mobulu wana sikoyo ndenge ezosala wana ezobebisa deja nano na kati ya couple ezotia équilibre déséquilibre puisque mabala kokosana te mabala ebele eza na poto eza na baproblème po ebele mpe baezozaka te ya koloba makambo na bango. Ozomona me mosusu bavanda mpona équilibre badésordre ekotaka kati ya bacouple te me mibali nde balekisi. So tozoloba apropos mosusu ya mutu wana mpo mabala mosusu mona papa aza na mwa mawa ke azaka mama ya bana donc bazalaki eza baproblème mais bazovanda na mama parce que azosala kaka aza mama ya bana soki na ndenge ezala malamu te ta mosusu wana tokomi koloba neti tozosipose na baide po déjà si ekoma na baniveau wana kobosana te na bacouple ebele makambo ezoleka ebele même so omoni na niveau ya Kinshasa biso totalaka ye mo bachaîne ya Kinshasa ozomona ke babiloko wana ezorenie parce que mwasi atie mobali poison babiloko wana mobali abomi mais sikoyo eloko nde biso communauté congolais tocomprendre po biloko eya mingi te so tokomaka na point oyo tobikaka na mawa te po mobali mosusu aza deya na infidélité ya makasi mais azokoka kobima te akoka koloba na mwasi te ke tosilana azolinga ke mwasi aagir. Voilà. ngai namona yango parce que ntango akomona bongo abimi libanda aye koloba ke mwasi wana atenga libanda po ayebi ke ntango oloba bongo oloba biso basapoto tozalaka kaka ndenge wana ozomona mobali aotrompe une fois deux fois trois fois yo mwasi ovandi mais sikoyo soki ezosala pasi wana sikoyo ozobomba na motema ozobomba na motema po oyebi diable lere ayaka akontrolaka te ozomona po déjà mwasi oyo aza deya trompe une fois deux fois trois fois déjà pasi wana azovanda na nsima azotala bana na nsima azosala me na momo azokoka koagir te aokoka koagir te po bacomportement wana ezoya mingi po bazotala mawa ya bana. Omoni même na bible moto akolinga abinga moto soki akoko okende so bato mibale bakabwani omona oyo akolinga akende na moto soki lelo nalobi akei akomona bapasi na ye kuna akolobaka eta mosusu oke mwasi atyakinga libanda mwasi mpe soki esika tikali tozomona lelo na bacouple mwasi abikaka na bana na ye bana basi bakomi mikolo me azwi mwa mobali moko jikolo moko boye kuna akomi koya kobotisa bana akomolala na bana ya mwasi na ye. ezokota mpona nini déséquilibre ya bainfidélité omona mama akokita lobi ata mosu na kozwa les primiers alors les primiers mibali nyonso bazala bango ndenge moko éducation kaka epuis il faut topesa kaka tete na bandeko nyonso mibali bayebaka soki amoni ke chance eza lisusu te azwa courage ali atelemi abi te mama ye ngai natiki yo voilà na ngai voilà ye déjà azoloba bongo eza déjà eloko moko ya malamu mais ke ozovanda kaka ozotala ke non ozosepela te mais ntango ozosala siko mwasi wana pasi lelo mobali mosusu azali mibali bakomotya batelefone na tiengo na silencier omwana azosolola mwasi azosante ke mobali na ngai azotrompe nga omona mobali azosolola na mwasi mosusu lelo mibali ebele bakoma kosala ngai moko témoin puisque na vivre ngo na mobali na ngai mobali azosolola na mbanda ngai aza wana nazotuka mawa ezo biloko wana sikoyo ezosala mawa tozala bana lelo 5 nazose retrouve ke soki osali boye mobali yango amema ota mosusu depuis Afrique
abeti se o des épées Afrique mais ozotala sikoyo so natiki ye bato bakoseka ngai so batiki ye natiki ye bato bakomovivre azovivre yango wana omoni sida nata mosusu esalami ti akoma na rage ya ndenge wana parce que eloko oyo esalaka oyo ebomaka moto eza kaka infidélité eloko mpenza ya infidélité esalisaka mobali ta mosu akoloba nga naanga mobali nankese mais kanda ya mwasi ezalaka vraimen yango kaka nauti naosouleve eloko oyo ndeko oyo ya mwasi alobaki alobi ke mwasi ndoki ya mwasi alimbisaka rare malheureusement papa didi eza eloko moko eza très très dangereux toyebanaka parce que nazoloba lisusu likambo oyo ndenge balobi te tomema libali na so na eglise mobali oyo deja azoyebake te so nakepa mwasi oyo akolinga na ye ngai so nakeyepa mwasi oyo akofungolela na nga porte nalali naosala nini naza kutu na ntina okende eglise te ngai sa kutu nayaka omwana naswani na mobali atali bainfidélité azosala adi chéri nalimbisanga na kosala lisusu te benga paster na bino loto okende eglise komi jour mpe eglise question okende eglise aboyi na ya change combien de fois moto kwa ngai na kote ya mobali na ngai na yeteke tokende eglise ta mosusu okosa kimia me mobali la omona kaka yo kiti kanda esili ale lobi azongeli ozomona sikoyo tozana bana ozomikana barythme wana toyebi te eboya liboso me eza kaka baninga oyo baza na basituation oyo wana mpe batiaka mabolongono na se parce que tozokoma mabala yango mpe na tozokoma mabala bango mpe bazala kokota na ndako yango bazala kotia susu baproblème okoyoko mobala mama atuchaka mwana ya mama donc toujours biso oyo tozalaka na bajeune fille oyo bakoli banzoto edimbi banzoto abasi okosala nini ozovanda kaka mpona mawa wana ota mosusu osengi bakonte bana bazotika kaka kolemba mais ozoespere ka jour wana ta achange ta mosusu akolemba alembi te ozomona te plus en plus bandeko na biso mibali bakoma osala ozomona bazosala omona ta mosusu avandi alobi bo na badosala te bakoko ye adima ebele mibali ebele badima mpe libanda ndenge wana papa dite eza ebele ya mibali badima na ndako ndenge wana asalaka azosala mwasi bankoko kosolata mosu na basi na face kodebouche ntango mwasi akoya amoni bongo mwasi asiliki alobi ale ekomi na live koswana ale kende nano baplace yango outi po mobali deja soko okomi kodebouche est ce que olingi kuwa mwasi wana so otali un jour pe deux jours ozoya sikoyo sans explication ovandi sikoyo ozosala mwasi wana ya baprovocation loke ekokoma na bapoint wana bandeko biso mibali fo bazalaka na force mpo biso tokomema ekuruze te biso kadimi libanda obe likambo yelekala ndako aloba aya atiaki nga libanda ekoka siporte nga namona yango nayesa mobali na ngai no soko ozola libanda na ozosiporte makambo na ota ima azokende bisika okendaki mobali na nga azwa mwasi mosusu azwi mwasi mosusu azodima na mwasi mosusu ntango nga oloba aza kaka tata bana baconseil alike ezonga kaka papa tala kaka touti kosika ntango yakoya kovanda avandeli oza mosusu une semaine malamu lobi azongeli eske wana ye susu libala ya libala te surtout ntango mobali mpe alingi susu kibonzambe te voilà yango likambo tozoloba faut toujours kosala effort kotalisa mobali no nzela nzambe ota nzambe na centre ya couple wana babétise nyonso ekozala te puiske mobali anotambola na kobanga anotambola na kobanga nzambe mwasi te mabe eza te mwasi mpe mwasi mobali mabe eza te mais biso bakongoli omona mwasi ake na église mikolo nyonso mibali kutu okoma koseka basi o bango église ompe balekisi mikolo nyonso ozoyeba te eza mpona bolamu ya couple. C'est ça quoi donc. Et à peine eloko moko tantine otoloba na d'accord na yete ko vanda ka jamais na libala pona bana. Vome kende no kutu zonda kuno vanda na bana no za l'heureuse parce que so zo vanda mobile azo tromper o vandi ka pona bana. O vanda na souffrance nga ya préféré kutu na kende nga na bana nga na vanda nga moko na za nanga heureuse bo na bana na ngai. Mais pas au vanda jamais na souffrance pona bana. Merci beaucoup pour l'intervention na yo. Merci beaucoup.
Ouais, merci bandeko bouti ko na intervention ya ndeko na biso. Donc pona ko benga bobeti 0041 wana préfixe ya Suisse 0041 botie 77 botie 963 apo botie 87 et na suka botie 00. Voilà. Merci, merci bouti ko landa mama étoile oyoki ndenge mama alobi pona yo monenge ni pona o ndeko alobi. Ya pasi na mawa histoire ne salinga mpenza pasi na mawa me ngai étoile na kovanda jamais na mobali oyo azotrompe ngai mpo na mawa sasi nayoka yango bele ya bacouple ya banoir nazokangaka motema parceke bana bazali me eloko babosanake bana na un jour bakograndir bakokendaka na bango yo nde moto okotikala na souffrance faut koyeba kokende soko oza heureuse te faut kende oza heureux te faut koyeba kokende ça veut dire que bamabala mosusu yango na lobai bamabala mosusu tobundelaka ezalaka nango ya biso te ozobundela libala moko boye ya butetu mo moto luka butetu wana kende okomona nzambe akotindelo ya yo biso tokoti obalisa tante mo na nante abota bana 10 bauti obala ye na roba pembe na mobali mosusu azobokola ye bana 10 na ye aobokola bana 10 na ye banoir ebele balingi ofanda na souffrance naokangaka motema mpo na bana me bana na baokende baokola ti un jour baokende yo otikalaka na souffrance wana me bokoregrete fo profite lero oza nunu jeune wana nzoto makasi kende na yo zwa bana na yo kende no vie eza kaka moko epesanga mawale nayoka bato balobaka boyeke naovanda kaka mpo na bana nazovanda kaka mpo na bana. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa Didier. Bonjour, maman. Oui, ça va par la grâce de Dieu. En fait, na bengi kapona pour intervenir. Merci beaucoup. Maman. Oui, donc en fait, na bengi depuis Bruxelles. Ouais. Donc, na la solo, tout ce qui s'est passé ici en Belgique. Donc, il y a ma passé. On a dit que c'est passé. En tout cas, personnellement, nous avons condamné Actuana parce que dès que maman a sali, vraiment, ils ont raté. Donc, à réfléchir. Donc, nous avons tout le monde un petit peu les grâces, c'est-à-dire qu'il y a besoin de Zambé. Ceux qui ne vraiment qui vraiment Zambé, quand il y a pour agir dans ce sorte. Il y a un autre qui trop Hollande émission. Hollande émission en différé. Voilà, ouais. Donc, la justice na yo mon côté. Ouais. Bali azala zobi balibata, azala akotisa ba nyongo, azala zoki akekolinga tatolo bande konoto nani. Il faut qu'on senga d'abord mulimu na Nzambe diriger yo. Parce que sans mulimu na Nzambe et kambaro osa makabien. Donc c'est quoi solution et ça c'est à détruire vie na ya détruire ta vie à bana. La vie à bana, voilà. Bana siko kokende wapi sort na bango eza ndenge nini avenir na bango eza ndenge nini lelo. Voilà. Alors bande ko mama nyonso balanda biso na émission ya pokwa lelo ete ya biso. Ete ya biso otika makambo ya bien te. Brutalité à malamu te. Ouais. Parce que décision na kanda te. Il faut qu'on fasse pour réfléchir pour cette ensemble à quitter devant une situation. Problème de tout dans la vie, il y a toujours une solution. Quel soit problème, il y a toujours une solution. Donc, et à biso, tout va ensemble, donc que l'on est ensemble. Bon, tout ça va ensemble pour nous, batikali de éviter comment ça va se passer. Ok. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour l'intervention. Nzamba pambola yo. Merci bandi boyoki nenge maman alobi. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, maman Annabelle, difficile à garer na soyoki. Romaine Poiti na soyoki nenge maman alobi. Dans ma kemba, je pense soyoki donc. Encore une autre téléphone. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, pour intervenir dans ce jour,
nazobenga mpona interview na sujet tozala ngo mais namoni la plupart ya bamama mpe batekaka biso mibale donc yango omi na intervenir mwa moke voilà kasi nakoloba quelque part baza na raison quelque part mpe bakoza na tort nakokota mpe na makala nga mobobo papa masuki voilà nazwa mosi ouais tofandane bien nasalaka mpo nasalaka nyonso na ndako nayebi kobongisa ndako nazwa mwasi wana kutu na mwana ya moke azali na inane donc mwana ana lelo akomi na 7 abenga soki amoninga na nzela meme abenganga papa mwasi akenda mosala ngai mwa mpe na décrire nanga soki mwasi na ngai otakutaka nyonso natiaka ya lese parce que nazalaka na vie ya mobulu nga nazalaka na vie ya mobulu papa didi vie oyo okapeka loyenge koto bilamba makambo ebele voilà par rapport à expérience etaliti nanga place na okende nango namonaki eza na unité na serepopo namota mpe na basi mosusu libanda voilà basi baboyanga to derrière nanga kasi nazalaki na moto ya mobulu ndumba mpe ndokaka ndumba voilà soki mwasi obengaa molaso yivi donc nabomba arrière nali koconvaincre mwasi natiki nyonso nazalaki nango natiki makambo ya bilamba nyonso nazalaki nango voilà natiki vie ya loyenge nakutana ndeko mwasi mwana mpe na mobali na ye mwana na inane na juillet tobandaka na mwasi bien nasalaka tu na ndako papa didie okapenaki mobali atandre mpendaki nasalaka mais mwasi nzoka trompanga jour mosusu mwasi mwana na biso azosaka na portable ya mwana ya mama na ye mwana moke akontena bainane de mwana mitakala yo ebisaka papa regasa mais mwana azoyeba teke eza mitakala omona oloka bajoue nzoto na biso mibali nazwa portable wana natala bo na regreta ntango nga nakendaka makambo nanga mwasi basolaka na mibali mosu batindaka mitakala olala nazwa shok nalingaka mwasi mingi fani nanga na sekoita po mwasi mpona bali papa nazoyebi biso verité bandeko basi boyokanga eza te nazokrie lisuku shok fami nanga basepela na mwasi wana nalingaka mwasi mpo nauti na vimo ya désordre mais papa desonel soki na chaque vie nanga vie ya libanda nazala nango soki nata mwasi wana sans koloba akozi kibonduka oyo ya mwasi nakite sans koloba nazwaka biloko nanga nakita place nga nakitaki voilà mais mwasi nazokoloba avieme awuti obebisa so vie ya mobali ya bato mosusu toloba biso mpe mibali toyaka mabe so lelo na bokolinga nafandi sans mwasi eza na deuxième andango sans copine nazosenga na nzambe mpona bike nzambe asalaka papa combien de basi na église baobebisa mibali ya bato combien de mibali baomema basi na église baobebisa bana bato même aussi église mpe ezobebisa bakouple na bato même onge église aussi eza aussi chose otere ya kobebisa couple na bato tene baéglise oza baséparation ebelisa mpona bapaster or eza mpe nzambe fo tobanga nzambe oyo ta créateur mais eza te mpo bato bavivre bien ezosenga nécessité ezosenga mpona deux personnes wana mpo baza na komi bayebi koyokana alors me mama na mosusu auta koloba mpe moninga te so omoni moninga na mabe kokaniseli na mabe ye lokofanda nosolola na ye luka onge biloko nini azosala ye mosusu mobali te azodekone libanda pa erreur ezokita mpe na ndako mwasi mosusu mpa ozokedekone libanda mpo erreur mpe ezokita mpa mobali il faut que bavanda kozala solution nga navandi tafikela combien de fois padili akobebisanga te mosala mais oyoka yelinga ntongo mutakende okalenga ntongo na fungoli porte la fille ti lelo mwana nga nazwaki na inane de biso tokute na nzela bengaka toujours papa mais so amoni papa ayebisaka papa lelo c'est pas toi mon père c'est lui parce que nazwaki mwana moke na korja mwana lakisa mwana nde batangaka na lakisa mwana nde balongolaka nalongole na pampers akoma koleka normal nasalaka mwana na ya moke mwana mwasi suki nasukolaka napakolaka mafuta nazwaki mwana nga propre nga bana nga bamosika à partir de là ando consoler na pona bana manga eza mpe na babana basi bazobebisa na vie na biso eza mpe na mibali bazobebisa donc yango siko toloba te tozala nde presse te ya kolinga ouais fo oyeba nani oza okende kolinga oconvaincre motema na yo fo yeba aza nani ki ozolinga biso na mela masanga te me nzoka aza soulard ouais mwasi mosuku oyo soki papa nga kutu ezali balabala na linga yango ti mosuku ebofana epanda ye nani oyo bakamarade nde bando yeba ndako wana yo mondimi te ayosema fie bakamarade azala nango te na monde tokomokela lokuta nde eza na mpona biso trop de vérité papa d'accord répondre frère hein d'accord répondre azokanga
Papa, moi si on a invité na biso alinga répondre au bouquet. J'espère que Zoyoka. Étoile répondre papa Zoyoka. Bonsoir Zokanga. Allô? Ben frère nanga, oyebi que nous allons un peu dire na yo limbi sanga d'avance. Oyebi la Bible a dit tout ça se paye ici-bas. Olobi boye kozaka ndumba osaka batu mabe. Siko nzamba tinde ya yo vision nini na yo moko. O wana e a photocopie ya mabe yo salaka batu yango be batinde liyo. Dieu merci déjà ndengo oyebi elonga nzambe sikoyo ako changer yo otinde siko mwasi ya bongi na yo. Eza mabe yo salaka batu yango siko nzamba tinde liyo omona oyo bande ko sala batu parce que la Bible a dit tout ça se fait ici-bas. Donc ozongo na manandenge mo ya mabete ezali photocopie ya mabe oyo moko salaki yango ya nzambe siko alakisi yango omoni yango siko à travers siko ya mwana mwasi. Donc yango na leko zo mutu mabe yebaka ngo ke un jour okopaye yango ozomona oyo leko bana osala batu yapi bana ko souffrir mais yo yebaki te nde bana souffrir siko mo le basali yo mo siko e passe esali yo yango wana réponse no pa nzambe siko tout oyo ako yebe longa nzambe yebi valeur nzambe oko nyose ko changer na vie okozwa mwasi abi osali bien ndengo ke na libala wana okozwa mwasi ya bien makambo se ko changer na vie na yo nyose okoma bien parce que ezali ke nzambe alingaka lakisa yo mabe na yo yango na tindelaki yo mwasi na vie na yo moko soki makambo eli biso na vie ya mabe photo zongiselaka nzambe merci parce que alinga pesa biso message mwasi azalaki message po mona film ya vie na yo ezalaki film ya vie na yo yango okutanaki na mwana mwasi wana siko tout oyo okosala siko vino siko na mutu ya bien. Bon, maman, la pour répondre. Oui. Papa Masuki, la pour répondre, maman. Répondre, papa, il y a débat public, répondre. Ok. Merci. Maman, oui, au lobby bien quelque part un message, mais non. La vie, on trouve ce temps dans la jeunesse, alors comment espérance à vie. Expérience, oui, on comprend des expériences à vie, mais on que la moitié mais bana bat aussi, hein. Yo ben expérience à vie, mais on que limité ma bana bat, bana peut pas souffrir qui aussi. Yé la mususu pe, azaki ne peut prête pe à bala, te yé peut pas ne pas robin au expérience à vie. Ozomona. Yo reste sur la tour, on dit, zale so mama, on dit ensemble, aiba ke mukilo asala ki oyo. Ezapika na masumu. So aiba ke za masumu. Atikongane salama to vivre ka ngo tant ka moto ngola parce que nzamba yebata batika to kutukuta maputo zo apeme experience aki to ba ke mumi na nzambe ese mama lo bino makamo quelque part pesa na ngo bien mama omoni na o le to el kana biso ba congolais to ngola ba étranger ba camerounais ba nigérien ba ni to ngola ba to parler biso na communauté na biso congolaise. Ça se voit dans même dans Facebook, même dans WhatsApp. Qui nous donne sauter comme ma casse dans WhatsApp. Patron, quand on a expérience, ma cour, bah, toi, je vais monter. On tourne foyer, moi, et maman. Foyer, moi, qui vous monte, bah, qu'est-ce qu'on a ligne, il faut à la paix rétroviseur. Papa, vous tombez en haut. Faut à la paix rétroviseur. Dans la paix rétroviseur, 2 ans, 3 passé 4 passé la salle qui n'a changé, pénalité. Tout ça fait pas agite. On a le 22 ans. La cosa subusto ba tenga mwana nga comment papa sona boti ko bota suite sona ba yo mala société a raison pour en fona bola ko na Congolais alingi kibonga ndingo lo ba tjon d'abord moi c'est pas les kibonga moi c'est mes suspect ba lingi na ko yeba pardon ki moi ça lingi na vie à cher sombelanga bo sombelanga to ko constater la mission na ndingi ntango me para vie na biso na kibonga ikuple mo mo na biso ba mo na biso na fête ki to somba champagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nzamba pambola pesa moi c'est bien oh bon on a autour. Merci nous on a du problème à réseau. Merci beaucoup. Mais maman étoile ne quoi autour le bango bien. C'est pas quand tu fous à ma soum ou à fouta qui met un bané au salango. Aïe, pas que nous embêtés. Mais maintenant, eh oui, banzam. Si?
Voilà. Na comprenez très bien, même à ta autant la Bible, au moins comme ça et tout que na ba erreur musuto ça na vie er moko ya ozongela biso. Yango ba erreur na ngai ezongela bana na ngate. Ezongela nga moko. Eza bien comme ça et tout ceux qui ba buzo ba no sala na vie soki ezongeli yo moko, eza très bien. Parce que la Bible a dit que au cocu buzo ba na yo ba ko condamner même tina 4e génération là. Donc na lingi ni bana na ngate ni ba koko na ngate ni ba 4e génération na lingi buzo ba na nga moko muna futa masumu na ngai c'est ça. Mais donc là on a dit Dieu merci ndenga ayebi longa nzambe. Mais là yeba ke longa nzambe te abande ko sa batu mabe batu bande ko souffrir. Ozoma pourquoi biso siko yo siko so sali mutu mabe ozeba mabe osaki mutu te. Yo siko so basali yo mabe ben voilà okomo condamner nga basali nga mabe boye faut ko yeba comme ça. Nga lelo eto na vandi soki mabe mo elinga na obaboye na saki mutuni na comment réfléchir après na bia na manka mutu mo boye na sa mutu moko boye on a futa na te ba genou par terre na biboye nzambe lokumu ezongela o limbisanga na changer na za susunde na zala kite bani. C'est ça le problème. Chaque chose mukilio là non okufite oko futa kanyoso yo sala keza on ndenga mabete donc siko ndenga yebi nzambe c'est Dieu merci. Merci, chers amis internautes. Toujours presque, qui est presque na 2 heures d'émission. To kombi presque na suka, ba sujet zale belé, so besoin na sujet ba numéro 1 wana bozui, bu côté na Facebook, bo pesi, to partager pour na kosunga communauté congolaise. Merci beaucoup pour l'émission. Merci surtout à tout le monde aux 8 ans la bino. Il y a retrouvé un commentaire, il y a qu'on répondre. Bon, garçon, il était pour na rejuger biso mibali, pe biso to ka personne était pour na rejuger basi. Et ça pour na to kwa rozwa et le komo ya bien, compromis ya bien, na ba vie na biso na ba couple na biso pour na communauté kwa kotamo na bongo malamu. Et merci encore une fois à toi Étoile. La nous 8 ans na ya ko di invitation oh il y a presque 2 heures de temps. Yo bat bolinga minele bozama kamna bine belé mais bon. Merci beaucoup nous inviter na yo. Non, na pe bandera biso ba noir mais na linga ba changer comportement, c'est ba changer comportement problème ezate. Non, pas dans la noir, ceux qui ont changé comportement. Mais ce comportement changé, là-bas, témoignage, on a autre yoka, bandeko, basi, ba autre bandeko, mibai, ba autre bangi singa dissous. Donc, dans les hommes, on a noir, azaka mbilinga, quoi. Donc, comportement changé, après, c'est bon. Merci à toi, Godfrey Mananga, Low Vive Blessing. Au côté en retard, mais pour la nangwa différé, pour comprendre. Alors, Étoile, moi, mbote, n'ingzalaraka na bat oyo yayo, pour tout kata émission à l'élo quand même. Moi, mbote, ça va bien. Ouais, avant de faire mbote, ça na frère na biso moka otoko mala na sewana. Alors, bien le mot très important, le bible ma ya mis sur moi na moi ses alliés est très fort. C'est vraiment ça qu'on est là. Na yebi yo nga retour ka mibali mingo, ngo la ndea on juste, on la prochaine émission. Rappelle la monnaie à vous. Ok, d'accord, mais a commis bien franchement na CPLI donc ouais. Ben merci na bandeko nyos balandi biso déjà na direct na biso na ba o ba CPLD na lobina o ba trouver nga très dur comme ça et tout ce bo trouver nga za trop dur bolimbisa ngai donc na za comme ça et tout donc na quelqu'un des caches ezate que nga blessé mutute ezaki nde il fallait na répondre donc on ezaki point de vue na nga so bo na mino pe d'accord te na respecter point de vue Nabino. Ben, en tout cas, ben, merci na ma cousine à moi, Chimène Kiala, na Bibiana Estrella Zolanda, donc na salué ba gros bisous, Eric de Bordeaux, ba bisous et belé. Donc na bateau nyos balinga ke étoile d'amour la top modèle des médias, donc ouais ba étoile d'amour la top modèle des médias et Zangaï. Donc de temps en temps bon de monde ngai na ba direct na on ba mandé fa pembe. Donc, ceux qui voilà la question de cas lobby bani donc toza na biso wana bozo ne na loba bozo mabete dans baka bongo na ba bongo ceux na lobby mabe bolimbisa ngai ceux qui pe bo ape na concert au pe sangai na oyamba na concert donc problème ezate donc on ba mande fa pembe merci na ndengo invité ngai donc de toute façon tout le monde na biso lisusu. Ah, oh. Merci beaucoup Nadine. Nadine a trouvé qu'elle a solo bien. Merci beaucoup Nzamba Pamboula, ma chérie. Merci. Merci à tout le monde. Merci d'abino tout à ma sœur Adrienne Kinkani à Versailles, à mon beau-frère aussi Dominique Kinkani, famille Masuki, Jackie Masuki, Lili Masuki, Espoir Kinkani, Rodrigue Kinkani,
famille nyonso vraiment epai bozali ba Eli Mananga ba Kongo alenga en Allemagne bamboti na bino c'est pas bozali émission bo partager yango etei penza biso na ba débat bo esalaka bien lobby to sala te semaine prochaine lundi ou mardi na hôtel annonce to za débat mususu ya makasi car to za pena ser étoile to za na toujours bo benga bengaka to solaka esala bien vraiment bamboti na bino nyonso Minouche Fabrice Mabiala Bibiane Estrella, Benjis Tezi, Bambote na bino tout, NSK Elias fils de Bambote na bino tout pour la émission avec du public, Zamba Pambola bino, à ma sœur aussi à la émission de Moustika. Solène, merci na bravo na ma chérie, merci. Ouais, Wifi Moubindi depuis Belgique aussi Bambote na yo. Tout le monde a dit bon vraiment semaine prochaine. Anbala. Au revoir. RDT, pona lobi bien te. Allez, ba gros bisous na bino nyonso. Ben merci, à bientôt. Mobile mande fa pembe bye. Ciao.